Merci la Chine, merci Papa X Base. Papa X Base, en tout cas merci. Na maman na merci. En tout cas, Nzambe vraiment azala na bino nyonso. La Chine tozala na kapona Karine. Karine aza ya Nzambe boyoki nde Papa X Base alobi. Aza ya Nzambe même soki basaleli ye banzombo ya ndenge nini. Karine aza ya Nzambe. Nzambe mutu atinda Karine azala bongo. Donc, to s'inquiéter te, to salaka promotion ya Karine. To salela ye promotion pour akoma tine esika oyo ya lingi. Live ya lobi ezalaki bien. Asepeli Karine azaki na esengo afilora pa azaki na esengo lobi amonaki muninga na ye. Ça fait longtemps depuis tango Karine bakutanaki quelque part wana na otanga nanga bakombo te. Depuis wana ti afilora aboti Karine amona mwana te akomona mwana ya lobi. En tout cas ezalaki esengo namonaki vraiment esengo ya Karine. Et puis namonaki esengo ya Filora ndenge bazalaki na Karine. En tout cas ezalaki vrai bien. Et Afilora continue ka boye balobi les bons comptes les bons amis. Batu nyonso bakoki kobebana na mokime okotikala ata na mutu moko ata bato mibale bakolinga yo bakopesa yo confiance bakobanda kosoutenir yo. Na côté nanga en tout cas Afilora continue zalaka bien na muninga na yo. Il y a le haut le bas dans la vie. Et la même na couple il y a le haut et le bas. Et la même na bana il y a le haut et le bas. Donc au kotala mabe liboso te tia mabe na sima tia bolamo liboso. Bolamo ezaka te bapesa o ba million bapesa o ba $10,000 bapesa o ba €10,000. Bolamo ezaka mwa ba geste ya mike nde babenga yango bolamo.
soki moto apesi yo kopo ya mai eza deja bolamu, soki moto apesi yo ndambo ya lipa eza deja bolamu, soki moto alalisi yo kana ndako na yo une fois eza deja bolamu, soki moto apesa yo apesi yo kopi ya mosala pistone yo ezaka bolamu. Donc tozala vraiment na principe wana, totalaka mingi mabe te, totalaka bolamu. Bolamu nde eleki ebele, mabe ezala mokie. Biso bakongolais totalaka mabe, totalaka bolamu te. Yango wana tozobunga nzela, tosalaka mosala plus totika critique tozala ezala moins, mosala ezala liboso. Botala na nde tozalaka exemple ya Karine Mokonzi akritikaka te, asalaka mpenza abosaka, atia mpenza michopo na ye na bapumo na ye na banini na ye nyonso na kati, asalaka vraiment mosala oyo akoki kosala mpenza. Mais biso sikoyo bato tozalaka pembeni na ye, totalaka d'abord mabe mais par rapport à mosala totika nanu makambo wana. Tango tozosalela Karine mosala, totika critique entre baninga na baninga, tosala mosala vraiment na ndenge esengeli. Mutu na mutu asala part na ye mpona kosoutenir Karine. Kotala te oyo mama fashion azosala, kotala te oyo liboma Mokonzi azosala, kotala te oyo papa Matonda azosala, kotala te oyo ba 4G bazosala. Mutu na mutu asala mosala na ye. Kotala te oyo oyo bazosoutenir Karine de loin et de près. Tosala nanu mutu na mutu asala mosala na ye. Totika ye moko Karine ajijaka biso. Entre biso na biso totika ba jugement ya inutile. Parce que eate po kolembisa muninga asala musala. Non, parce que tango to yake pa Karine, mutu na mutu ayaki na nzela na ye, mutu ayaki na ngonga na ye na air na ye, mutu na mutu pa afongola ki chaîne na ye na air na ye na ngonga na ngo na date na ngo na jour na ngo. Donc totika na makambo wana. Eate parce que to sala boye po to lembisa muninga mususu wana po asala kate. Non, mutu moko azolinga azwa ba pete pa Karine azali te. Mutu na mutu azolinga kaka ko défendre Karine, azoluka kaka ko défendre Karine mpona injustice eleki envers mutu moko. Donc totika nanu tosala nanu promotion. Et puis la Chine tant tolobaka promotion bozala pe so totie pe promotion yango bozala pe na makambo ya koloba, bozala pe na bozwaka pe téléphone pe eza libre, mutu na mutu aza na droit ya koloba ya kopesa point de vue na ye ndenge alingi na façon na ye. Mais totika nanu muninga soka alobi likambo, il faut pas ko contradire. Muninga soka alobi likambo ngai kande mutu nakoki ko contradire, nakoki koloba te mama nga na yebi ndenge na osala stop. Mais entre biso na biso totika nanu ba jeton wana na ba pique, c'est pas bien. Kaka biso moko eza malamu awa te, kaka bino moko bato boyaka komemaka makambo yango awa. Donc totika nanu parce que ngata on a bandaka émission, tango na banda émission na tangaka bakombo ya batu te, na lobaka bakombo ya batu te, kaka bino moko ka entre bino na bino ka ba chinois, biso na biso ka ba chinois, to salaka makambo mususu eza nango vraiment na sensité, eza nango na nzela te, eza nango na songe na misu na matoi te. Donc totika nanu ko salaka makambo mususu comme kuna za plus kuna za moins. Non, parce que Karine apesa mutu nyonso aza na place na kati ya motema na ye. Donc la Chine bozwa mona ndenge ya mabe te, parce que nayebi la Chine tango toloba likambo ekomaka ndenge ya mabe. Mais nga naza wana ka po toyokana, to bongisa. Naza wana te po bunda, naza wana te po swana. Nga nayebi nanga koswana te. Mais petit à petit nazomona ndenge makambo ezolela. Non, la Chine bolimbisa mutu azosala ba travail azo déranger. Bon, à plus la Chine na bruit na koloba esimba te. Vraiment à plus à suivre, bo liker vidéo, bo commenter. O azana besoin apesanga conseil, apesanga na apesanga conseil en dehors, pas en dehors ya live. Soki na sali live na lobaki bo benga ngai te po nga naza célibataire te, même si naza célibataire
il faut un moment ya repos. Donc awa na air boye boko benga ngai ndenge bolingi. Mais so ekomi na ba 20h to sali ba émission esili na 21h to ba 22h ba minuit en tout cas bo benga ngate vraiment c'est pas bien. Na ndenge mabete vraiment ouais eza nazo répéter lisusu na eza bien te bo benga nga na ba minuit na ba 1h eza bien te. Franchement bolimbisanga so na piqué bino ou na lobeli bino mabe en tout cas à suivre même soki na eboloba de toute façon na sina yeba ke na eboloba te na lobaka mabe na s'exprimaka malamu te c'est ezaka problème na ngai na Karine ezotala bino na ndenge nini bo se déranger te soki boye na tikela bino parole libre boloba ndenge bolingi comme ça bato bino comme boye boloba bato misupe ba Hollanda ndenge bozoloba pe bato ba kokota mama fashion azaka afongoli émission après apesi bino ouverture ya ko loba pona bino. Voilà la Chine bozwa ngo na ndenge ya mabete bana membre ba mama autorité vraiment na sengi bino ba pardon la Chine na sengi bino ba pardon. À tout à l'heure na 20h30. Ciao, c'est Mère Fashion de Nantes officielle.